Andres. Ah, ni nango kasili. Non, kosili kate Aminata. Mutu soka longoli bilamba komi liboma. Mutakala ko tala mutakala. Non, babundaka na yete, trop c'est trop c'est trop. Oh. Oka masolo asaka makasa landa ba banzela papa ntuka papa na ngaza ah. Ngasa bito na nzana benga kamera. Alors ka bioza yala kamera to landa lamba. Natandres. Oui oh. Okata. Abeta ngata pona tika mabona nda kuteza kamporter. Non, lingo koma. Basi mususu monaka azali bosa mobali azana moko ya komi na 63 mobali moko te musu a supporter mobali azana a ya komi déjà na Y aleki na Z kutu akoma luka lettre mususu ele après Z papa bonde obenga papa chéri ayebo et de Londres yo elongwe chéri komi de Londres yo pa ke libanda moi bébé zo la batelo la mona loto imabe abimi libanda ya choza ka mukona mwa mkeka ya mukoma ke webi fi de couple na nga mususu na ko bando bimsango libanda te fana succès na ndako na nga ya ona le baki za banda mususu pa ko la nga ba renouveler ka peinture libanda ba che peinture so mtaleki aliponga ka propre kota na ndako kuta dega kintie kwa dega kintie kwa na ngobi on ndako ndeni me libanda ka propre batabo ba soka ba kitwa tsaka libanda to fanda ko masa kwa nini libanda neza ela kisa e reflecter ki to me na kati mabeza parce que comédien abosa za comédien fo moke ba ko sa ta papa modero na ngate na bimisa tata nene source nene racine plus forte nene to bien ngota o apprendre à respecter Batou apprendre à respecter Batou arama mais ce que yo ningo sabo mo te ke guerre ngo zo luke ko mariona moi c'est guerre ko mapane ngala liaka pana ete na liaka pana ete ba liaka pana ngate ya la tra pantalon tam sous 30 ngala la tam sous 36 te ba ta yora ta yora ta tata yoka na ete ye payoka na monte to photo me na telema pena bon tonga jusque celle on dit mo kuita la ko yoka ce qu'on a ça drink peut-être na boya yoka na ete. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Kilongo TV, bon s'abonner, ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakata kate ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba viko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye. Bana poto bana partout balanza Kilongo TV mbote na biso chaîne sika chaîne na makambo bien makambo elengi yango tozo senga bo s'abonner ebele na chaîne oyo poto la information vraie merci et pas Angel Kenkela oyo zo sa makambo kitoko mikolo merci vraiment awa lelo nazo yambela biso Aminata son père to beta lisolo na ye qu'est-ce qui se passe entre José de Londres na Tendresse la sirène ba wole linine José de Londres bali mimika beya polémique ya kosakana te tozana Tendresse awa to beta lisolo to yeba ba weleli nini merci à trop et pas fiston ba sende FB International Agence Assure merci et pas fondé Kabea merci pas mami Melinzemba motema tous pepele ambetolo merci mingi et pas ya Lévi Cyril Arsène Modabi voilà je reçois pour vous cet artiste bonsoir 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 fan de Sobolinga biso babilelo kamoyo na zabisabilo bon mon copain m'a mis double sec pendant la canne bon c'est que copine à moi aux États-Unis t'as payé ngango mami mavungu
Mon séjour à Kin donc. Il y a pas de bon non mais quand on va ça qui vient kokana te po mbana nga trop style ma coupé. Moi chanto banya te mission te maman mbali na ngai. Esio. On a mon site le raté pas comme ça. On a mon site comme ça on a TV. Ariashu akumisa Rabi. Ariashu a bossé na hôtel au bono djembe papa super Mike. Bon, il faut passer par comme ça mbali na bonne. Oui, il faut comme ça mbali na so ça identité faut bimisa on sa carte d'électeur na yo. Faut bimisa ngo. Na kanza carte d'identité. Voilà tozana. Carte d'identité quand ça m'a pas. Aminata na poso so na télé. Na tuni question. Carte d'électeur ça quand ça m'a pas. Donc ça passe faut voir une carte d'électeur. Au petit année au côté faire étranger. Oui. Sakanaka. Méchant. Nenga ko sakana tête tozana Aminata son père awa. Meilleure actrice ya 2018. Ndenge na biso. Tena ndenge bino te ba chango tina ba Facebook. Bato oyo ba convaincre bango ba cha biso to za ebele. Na mona ba mo santu ba en tout cas ba se besoin de tanga bango. Biso presque ba finance théâtre. Auto solo la bien. Auto mankaka ba tuté. Ya respect siko ba ba cha biso. To za mituna bena biso mena bandenge mususu na ndenge maki mikolo. Voilà, ya onde makam. Ah, ya onde ba faire. To banana li solo na Melsa Aminata son père, moi ya pi onanu. Ba artiste, ba postulaki, ba comédien na députation, ba ngo tout ba zuité. Aminata, qu'est-ce qui se passe? Ba comédien bazan sous na popularité té. Ah, ba c'est pas zuité. Et l'homme a postulé. Calais ba postulé. Vous avez l'information de point. Bah c'est novela ça. Nani ya Lumusu. Yandi Mos. Bon, ça va suite la prompte tout ça la polémique de maman ça la cabon ça sous. La prompte peut-être simité année on est simba ça ma camarade. Pas c'est ça qui ba voilà courir qui mais heureusement Koko de Mazal. Ma comprendre ça ça boya ya. Courir qui mais et toujours évoluer na biso. Et donc ça qui ba politicien ba ya faire bino ba comédien pour que ba luka ba voir pour vous en popularité. Mais bino mo bo postuler bo zuité c'est que bo ça son popularité. On a photo na bato ba postuler ki mwana nga postuler nini. Nga nde postuler na manonde. Pour idée on a pas na mutu. Sur carte électeur oza éligible. On a postuler té. On a golobani na parlement. Vous va postuler ben ba lobani. Bon ba ça tant mususu ba tanga ba classe 1 ba koma ba ni to ba vérité. Ça to sukana ba diplôme nyonso tout court. To kena ba université to matériel ko après le matériel ba loba aloba makama loba tam so OK tout dans ngata so kota zamba. Nande mona poser le mbete. Non mais pas postuler. Bo yandi mos. Oui. Yandi mos. Oh. Qu'est-ce qu'on a sur le bâti? Bon ba tanga ba niveau na momoni qu'il faut postuler. Ngas on dit nga eza la groupe au sala groupe normal non sala té postuler non ça té. Oh, mais ça, ça groupe c'est à niveau d'études. Non, ça pour un niveau d'études. Qu'on supporter bah toi tout franchement on a monté malade. Pour yo ça ceux qui m'ta yembeli yena mabe okuta na mabe. C'est ça là bon qui le tu comment bon. Il y a kaise nzambe zani. Et ça bon ba beto sur la forme sous. Ba comprendre de benda ngo pembeni na bango. OK. Oui. Aminata son père. On a colonie. Nam taban ndundu mumbala bena 100%. Yengwashi. Oui, moi je pense que ndundu. Ngas ko za bikolo nyos. Alumba kuna. On la journaliste. Tirabi. Wana ke papa luba. Wana ndoki. Je ne na bandu ngwashi na muna. Bon ngana zamu taban ndundu na zamu Congo, na zamu nini? Mumbala pardon. Voilà, on a zamu. Voilà. Mais ce que tu bébé ndima te bon mona ngamulai ba bibe to ndima saka. Il faut savoir que tu as besoin de bazali. Conception de ngayo. Ils font la costume dans po. Moi malaise. C'est moi malaise na font la costume na Melimai. Voilà. Et Aminata son père. Est-ce que José de Londres à Bali, Mimi Kabea au Saka théâtre? Oui. Est-ce que José de Londres à Bali, Mimi Kabea au Saka théâtre? Oh. Mimi Kabea Bali. Ozana fait ton. Tendez Toyoki. Et puis, on a un modèle pour appuyer. Oui, ils ont un tour au bal. Oh, il y a un modèle qui a un droit bal. Bon, peut-être habité. On a un petit mariage, on a un habité. En fait, on a une photo. Et pas ma maman chérie, bon, guérison, toi, on a là au fort. Tant on a été maintenant, on a pour nous avoir bébé. Azaki na. A check on a stati. Dès qu'on a mon on a Mimi Bali bon. En fait, na Kenya était pas papa José parce que na eu maman bala la bangoti. Ngana bika Mimi Bali. En tout cas félicitations ma sœur Bali na yo. Ya baba la on ne sait jamais. Voilà. Le problème est ça d'abord artiste et comédien à Bali et a publié na Facebook na réseaux sociaux ça li polémique na ninga osakana ti. Tu comprends que c'est papa ni.
Après, on nous apprend que Tendresse la sirène a fâché à l'obéli bango la vérité. Alors, il y a José. Ah, bon, on attend que mission, alors il y a José, la vérité, t'es pas ébé l'autre. T'es ébé l'autre. Nana, ma bête, mon ibandako, oh, tu vas battre avant d'accord. Vie de couple, ça a 2 personnes. Na ebi d'intimité chaque internaute ba réalité na ebité tant maman Charline papa de Londres maman ko so maman bien tendance pour ebise que to soneli pona bo ah biso no to ça to ebité pour ani ba bebana de Londres na Charlie ba kabana inane yango c'est ça les combat mika bien tanga maki na ko kabwana ba kasi on a lobate na to ba on émission mo na marché monter na ba biso ki mimika ba ya sali que libala ya Charline de Londres kabon elle va payer parce que nous se fout amaka awa. Au moment où Charlie on est dans la comment Mika soyez même Bible na biso la malédiction sa cause n'a pas de fait mais ce qui que Charlie a salé makamune moko boye pendant de Londres ba kabwana yeba futa na ndenge na so be de Londres asali Charlie mabe en futa c'est mon yaya ma futa parce que mutu oyo azuyo mobali na ye azuyo confident na ye na moment où ça na fièvre à partager no mabele to bateka Charlie za mabe Charlie za mabe be za na bola matin keza. On comprend? Et ça n'est pas un exemple. Admettons que ce soit Bali Mimia solo. Il y a aussi Mimia un comportement malin. Un comportement malin. Oh, bon, oh, yaya. Bako sorte mutu mokaza saint zate so sainte. Mutaza saint zanga nzambe. Biso to za na bas défaut. Et ça le comme sous ya je genre c'est pas en côté. Et ça l'homme sous Mimia c'est pas en côté et créer ka bombe. OK. La vie de couple ni même pas passer ba swana. On comprend? Dans un sens où ce qui que Mimika Beya. So Mimika Beya asali mabe, asala ki mabe, asali ka kabula mariage bato ba boti bana ba basali 9 ans. Mimia futa mo. So Mimi asali mabe te et que de Londres m'tasali Charlie mabe vient nga ko futa ngo. En tout cas vient au futa ngo. So qui paye Charlie asali mabe, asala ki mabe po basa poto to monaka, bato tsaka basa poto te basi. Basi mususu monaka azali bosa mobali. Mobile azana moko ya 1963. Mobile mo bote muso supporter. Mobile azana A ya komi déjà na Y. Alekina Z kutu. Akoko luka lettre mususu ele après Z. Papa bonde obenga papa chéri ayebo et de Londres yo. Elongwe chéri komi de Londres yo. De Londres yo ba ke libanda moi bébé zo la ba telo la mona le toy mabe abimi libanda. Admettons habite que maman Charles Salam. Voilà. Donc biso moko que à quelque sorte to bimisa kan bana biso libanda na ba comportement na biso na ba façon na biso ya kozala donc voilà. Wana ngala ko lo ba bongo donc ce qui que nimika ba kaboli bala ba en tout cas au foot ngo. Ce qui a kaboli ngo pété aza innocente et loko ezoité mais ce ya Josa Sali mabe ezoé po yango na lo ba ngi nani Charlie Malou la za mabe ta mama bana na biso. Net ngana na tata mosa bana wana. Mama mbale. Tata mosa bana wana nga. Na tata mosa bana wana. Mais tata mosa bana yo pe tata mosa bana ti de Londres kabona Charlie Malula. Tata mosa sali le côté ba kaboni aleziko comme bima tata mosa bana. Eh ya Josa za mkona mwa mketa. Ya mkoma mke webi fi de couple na nga mususu na ko bando bimisa ngo libanda te fana succès na ndako na nga. Ya ona le baki za banda mususu ba pakola ngo ba renouveler ka peinture libanda. Ba che peinture so mdaleki le ponga propre. Kota na ndako kuta dega kintie kwa. Déjà qui ne sait quoi on a ndeni mais libanda ya propre batabo bazwa ka kitu ya libanda to vanda commença kwa nini libanda neza et là qui ça est reflété qui tourne na kati mabeza donc oh ya José no mona na kati ndako libala oh Charles no mona na pas José ngana yo to ebité. Mais qu'est-ce que vous reprochez Tendresse la sirène au makambo yozo fâché là ngo ndeti ngana reprocher Tendresse ça ni makambo ya Charlie ni makambo ya José oh ngana reprocher yé ben c'est wana na reprocher que atika o manquer mikolo za ki toroté comprendre ce qui aza chege ezana bato baza ba chege koleraye baza ndeti nga personnellement na chege koleraye na moment to so manoko tika na classe ngana la libala ngana la bala mère ate na raisonner ça on a le eza bato donc na ka souci so na manquer mutu donc na zo chance d'éducation ba parents na ngate bato kana bon pembe ba édikanga nasa l'impolite mais nasa ntuntu ndenge nanga nasa nanga impolite nasa ka bien abattu parce que na nzela battu ndela fongola ba chaque fois que tu parles de cette histoire tu as des larmes tu as très mal. Ah ouais oui ça fait très mal oui mais c'est le passé ça partie de une partie à histoire dans la vie voilà donc azobeta fort abeta fort banana kader alongo na kader papa akomi na maswako alongo na maswako aye na ya Janify
alongo na yaja na comme na anse alongo na anse comme ça finalement ndo manquer ba na facilité anan parce ça na comédien aboso ça comédien faut manquer ba ko ça ta papa modéro na ngate na bimisa tata nene sous nene racine plus forte nene tu es bien honte oh apprendre à respecter Batou oh apprendre à respecter Batou. Mais est-ce que vous avez ça bon moi que guerre en aux autres comme Mariona et moi c'est guerre comme pas ngala liaka pa na été na liaka pa na été ba liaka pa na ngate ya la ta pantalon dans sous 30 ngala la ta sous 36 kasi marque zo kende le ko risque beaucoup na nzela wana tout na soni moni ko 32 wana ngana ko ke pas terre ta ba excellent ici mais pantalon nga 36 ko ke na pas terre a salela nga diminuer la lati papa donc ni chez mouton la ta 42 tali ko na des amener na ta 42 na ramunene partout tina kati pour mon de gambingo ça tu vois déjà ça tu makolo na rambinga yambinga asana mettre combien asana mettre 80 ça mettre combien hein ah ya tous à la barre 81 tu atta 89 atta 89 atta 200 timbingane le bête la vie de bête Goliath tu comprends donc yoko kumisa kana so mettre so comme ngai tellement non je m'en fous donc à respecter Batou à respecter Batou, à respecter les choses, à respecter Batou, il y a ma facilité. Pour Batou, il y a été pas on a facilité. Mais ça sens et ça sens ah, tu vas prendre, tu vas tendresse. Ah, ni na ngokasili. Non, kosilikate Aminata. Moto soka longoli bilamba komi liboma. Non, babundaka na yete, trop c'est trop. Oh. Kama solo asaka makasa la ndaka bato banzela papa tuka papa langaza ah ngasa bito la nzana benga caméra alors kabio za yala caméra to la na mbao na tendresse oui oh akata abeta ngata pona tika mabona na ndako teza remporter non lingo koma mutalibo mate non lingo koma mutalibo mate po za bien éduqué so mutu éducation na e bunga ko plonger na yete elongo trop c'est trop tendresse trop c'est trop merci Bokako. Il y a une photo de Van, photo de c'est pas normal. C'est pas normal. Bon matin, moi. Papa langa yo ayet. Je pas pas mission ba ba tata la bango. Bon maman. Tala niveau ka tata langa yo. Wala ndeko na yo. Na mama ni. Tona tata ni. Théâtre. Tu pas modéro. Na biso to makaba tout à l'heure. Na maman aime no théâtre. Ça no so to lekika na TV mato manquer mutu. Na ça 6% donc c'est 2 ans 3 ans tourna ni na tata coupe moko. To tika kasi makambo ngo pardon to changer. To ande tinga pena to ka matenga mafuta. Moi kana sala monsieur Belé. Na nilamna lambo 43 matenga mafuta. Miso ko to batunda masala biso mota ya mwa bien boy mato makaba tuti. Ekicho mafuta siko. Te matinga ka de mafuta za mbate kitate. Mafuta mba no matati wa. Mataka tipe bimina bazole bino atoyi bato ba za poso to mafuta to ba ko lambe. Oh, oui? Non lambe la honte. Ya sens de. Boma moto to bandeko to luka les pacificateurs na zena ko teta ba ke ba bandeko mariage je pan. Pas je pan de konai. Yoka. Na zena masumu de Bwende ache pasteur de la foi de quoi pacificateur ya ba artiste et comédien nyonso. Boye sa pasteur de la foi afin de tendresse afin de bandeko nyonso pour qui. Tasa yoka. Tasa yoka ta. Tasa yoka na été. Ye, pa yoka. Na monte to photo me na telema. Na tellement pena bon tonga a jusque c'est l'on mo kuita la ko yoka ce qu'on a ça drink peut-être na boya yoka nete c'est bon kasinazo mononje to tika biso to si samse mission on a profité to kata pour donner essentiel c'est le bami da makambo théâtre tika pena mikolo aka c'était le bana na TV ba banga répondre ba banga kete baba ene ko se plonger na buzo ba pone tinga na babo kilo nanga na la mobali nanga so ya tula en tout cas là ça va tout tuté. Mais au plongé na buzoba. Oui, na kota ko siko parce que buzoba, et comme kota partout. Te bima. Te na bimite na bimate. Quand na kota na bimate ka bi trop tard. Na luka sponsor na ti Mike Lema, na luka fiston ba sende. Na luka papa Mike Lema mon papa chéri na le love fort en tout cas na kota mo buzoba bien pe sala moi bien. Hein? To fan ta bino boye, to chema ba caméra, to be ma ba caméra tout awa. To ça débat. To ça débat il y a ma cause ça ba raison na épée. Te asa ba raison que bengo tuna yo ba raison les années. Ah, ba tendresse obi que si les sala biso bien. Obi que ba si les sala biso bien. Si. Ba si lo ba parasoler sala biso bien. Na ba fo de tete to tie to comme le rap ba lingola. O to anon. Dala, to ka no pena tongo mo pena to vina ba la gomme. On a dit me lo pousser ba tali makolo.
oye kuta tika la bonne émission tika la bonne émission oh ngana basiko ya tongo te na ba ya tongo o pakoli fo de tente lote po fo de tente to pesa la oyebi fo de tente to pesa la donc ya tongo pena to yebo ye to tala ni pena bo senti que te oyo belle fille o senti que te to yokana pardon boko longolanga na makambo ya jona le kana alekana ete ya Joseph Bimana ete lo et puis so ya Joseph Bimana ye na préfère mieux que abimata na PD que ye oh ya so no créer bela ya Joseph PD moko bo na pesi ya Joseph ka Bimana ya bien kena ye akoleka leke musika bo ete pardon bo ete koko de mapexanga ipexanga ngalinga suma kambo ete ça loko ta ça bela mukinza je te jure et te votre excuse na la kane mais ça qui na vrai zoba nani mabanza yango alingaka en tout cas mabanza pas le moment na TV donc en tout cas tana za mukinza ya pointe mais ya fuane ça ka solo tika we ba responsable ba Hollanda biso za mukinza ozo bakisa susu et si les coquilles nzame to suksi na biso awa to suksi wa chef téléspectateur to suki voilà no kalgen camion so lobia to boaki bato si ba sepela mabanga na boka te pona na poso boka te na boki te émission so boki te on méchant na méchant boki te Charlie Malula José de Londres Charlie Malula wana mama na biso mama bana na biso mama bote di biso bana ba bonbon so tali mona boyoki goût donc maman bana na biso en tout cas to droit ye moi ba respect belé ngana senga ya José soki maman neza soto le en tout cas moi respect belé na maman bana na yo mais maman Charlie Malula en tout cas moi respect belé po maman wana amemeli o bana 9 mois na libumus pesa mina mutunyo sote pesa mina mutunyo sote na moment ozaki osali moi fièvre famille musika ye na poto na yo ata pesa ki okisite machaka ta mai moi fièvre kita donc bola mo pour la rater tout le monde m'a bête son ata na mo bola muke ça la bien donc ya José Pena ça ta moi reconnaissant muke pour na maman Charlie Malula ça bien voilà toi qui narraté toi qui raconté José trop pas ça y a tout à départ et d'autres on a maman bana biso voilà yo tata moi sina ba nga tata moi sina encore nga tata moi sa bwana lolo na famille nga tata moi sa bwana famille ko yete na pesi mo de pas Jolivin babi réalisateur ya Kifofolo au bois qui Jolivin te je veux malongi ya na boka kaye pour na poto na boka te je veux malongi donc j'aurais malongi gérer malongi famille malongi nyonso ba diembeli na Jolivin ba diembeli na Jolivin te mutu boki na ba diembeli na Jolivin point bon ba diembeli pas j'aurais on ne va pas Jolivin ndeni yo ba Jolivin malongi merci à toi et panayo merci mingi pa ya fiston Bastien de fils Kinkela Angel Kinkela merci mingi et pas maman Francine Kala maman na Carmina Jeunesse merci maman Jeanne Bangando et maman Jeanne maman na Isaac merci panayo merci et pas ya papa Dominique qui est le monde à Moustakata merci mingi Lévi Cyril Hassan Modabile les garçons capables Osilgali bateau bazana ba comportement mabe ngate bateau ça comportement mabe yo seni yo ça comportement mabe te merci bateau ça comportement mabe faut en tout cas faut ko luka ngana senga na ba comédien pena to to vendre la biloko mutu mo pena ça impolite déclassé ya longo pena ko poto ko mema biso to za éducateur en masse to ko ne ko mema impolitesse vous savez bata des autres ya ba tout mo ba kuluna point to ça bon to ça mabe makasi sans impoli au luka maketo mbali no ça bien on me demande mbali na yo lanje na point noir kuna ska salon manqué c'est mieux to comme na biso pesa ka mukongo boy to comme na biso na suka émission sur le Kilongo TV merci à vous merci à Koko Dema merci à Igor Silou Balobi les chauffeurs à boss Igor Silou merci panayo merci na ba fanteur mon colonel Freddy Lumbenadio héros dans l'ombre babi des fois mon colonel Freddy Lumbenadio héros dans l'ombre merci panayo merci Jolivin Malongi to kutani kalaming te bozwa saison 2 ya Kifofolo ezo ya kalaming te bo benga et ça la moi bien tambo benga tambo komantaka tambo chaba j'aime na bino bo s'abonner pe na mata mpunda te Koko Dema na mata mpunda viens suis-moi Kobenda raté il t'écoute voilà cheval là il en a guide na amataka na mpunda viens cheval azola na guide na ayoka français MK viens il s'appelle MK il s'appelle MK Masereka ngayo na mpunda ziba yema